Bonjour. Bato ya Kikwit balingi kaka ke nzoto ya Emenea ekundama na Kikwit. Emenea azali lokola héros national. Emenea azali lokola héros national. Oazo appartenir na ba Congolais nyonso. Emenea azali lokola héros national. Oazo appartenir na ba Congolais nyonso. Oazo appartenir na ba Congolais nyonso. Je ne pense pas que ce qui tout est le tribalisme et liboso et aux aélos malamu. Je pense que Baswahili, Baluba, Bangala, Bakongo, Nabaikolo, Nabosani, nous surtout Balinga pe Menea. Bon, on est allé réflexion, on a ici. Gouverneur y est à lobby et Menea Zali patrimoine national. Il faut zalana ville ou institution nationale Yamboka Zalaka, c'est-à-dire Kinshasa. Je pense que la polémique est un peu inutile. Je crois qu'il a raison. Pour Bana ya Emenea, ba botama na poto, ba kolona poto, soki balingi ba ya fleur na tombe ya papa na bango. Tiba ki na oluka tombo ango na ba Kikwit za moi pasi. Voilà ce que je pense. Hein. Mais bon, pour le reste.